Maintenant Kabila ebi lokola Mwandasemi azali pe populaire, mais en entre-temps a collaboraka na Kabila akoki kuutiliser ye pour na ko affaiblir dynamique citoyenne oye koki komema na combat ya ko déstabiliser ye et amené par Félix Tshisekedi na ba opposant mususu. Nde yango lelo ba jouer rôle wana po ba bimisa Mwandasemi pour na ba détourner attention à peuple. Maintenant, il faut peuple être vigilant. Et Félix Tshisekedi a la vigilant, a mis s'entourer dans une vraie stratégie. Oyo bakoki ko analyser. Calcul ya Kabila, banaliser pe positionnement ya Mwandasemi, na bato ya Mwandasemi, maintenant koyeba ko mettre en place ba plan ya bien, ya ko cibler Kabila na ko pesa ye coup fatal. Voilà ce que je peux dire. C'est-à-dire Kabila azali ko jouer pour ameka maintenant ko distraire, na ko déstabiliser le refus de coopérer de Félix Tshisekedi. Amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez à travers ces grands duplex sur la situation politique du Congo. Boyebike, prison Mibale et Uchokweya, prison Makala. Baoti prison prisonnier baota Kobima et puis na Kasangulu prison ya Kasangulu prisonnier sous bimi plus de 90 prisonniers baoti Kobima et plus de 30 morts na kati ya prison ya Kasangulu. Nini vraiment ezoleka, est-ce que eza Nemwanansemi ou bien ezali baje il y a régime en place, il y a régime, il y a Joseph Kabila. Donc, on a 4 émissions, Oyo, Namese Mati Ilunga, et puis, Félix Tshisekedi face à Nemwanansemi sur, ou dans les jeux politiques, il y a Kabila, Toroye, Babaje, Baramune, Sotouana, Namese Mati Ilunga, ou Azananga en direct. Là, je m'en vais déjà lui dire bonjour, monsieur Mati Ilunga. Bonjour, monsieur le journaliste Didier Dupumba. Bonjour au Balandina Bissonion sur congofrance.com. Ok. Monsieur Mathieu Ilunga, tomona ki Bissonion surtout, comment est-ce que les prisonniers s'évader dans la prison, ya Makala, tomona ki la mère Mende a contredisé qui a le baki ezaleka 50 prisonniers, aïba mort bazala quitté, mais Alexis Tamboué, Yemorope, a le baki ke bato surtout baron di mateke, prisonniers bakimaki, baza idiot. Bato souvent dit matin que mort et salamaki ou bien c'est avec les monastères basa idiot. Est-ce que tokolo baké c'est réellement les monastères mina boudi à Congo batu telemi pour na kobuka prison Makala? Merci beaucoup monsieur le journaliste Didier Dupumba na motuna na yo oya situation actuelle ya mboka na biso. Situation politique, sécuritaire et aussi sociale dans le cannabis. Avant d'aborder le sujet où les alliés très capital, où les alliés n'a pas élément, n'ingi na kati à manger, à boire et à manger, na lingi peuple congolais à perdre vigilance na été. Et na lingi peuple congolais a oublié ba effet où les salami pour mema na tuanate. Il faut d'abord toyeba genèse ya makambo ezo de kamikolo yo. Si na ndenge to komi na likabwana ya prison et là Tomi s'est posé la question malam pour te comprendre. Intervention ya Tambwe Mwamba na Lambert Mende, ce sont les interventions pour na codifier peuple na ko détourner attention au peuple congolais sur le vrai tenant et aboutissant il y a situation wana. Alors nalingi na rappeler peuple congolais le komoko. Peuple congolais ba yebake tango FPR ya Paul Kagame elingaki ko banda ko attaquer gouvernement Outou ya président de Fabirimana ezalaki na kati ya gouvernement wana na armée wana ba élément ya FPR o bazaki na kati à l'intérieur o balingaki ba bandits des ordres pour déstabiliser et pour la opération ya FPR et banda. Et ma peuple balingi, il faut bailler baper bien que makambo esalami wana ezalina élément oyo ememi d'abord esala yango oyo peuple bakoki kobosana te baye bake avant na
Félix Tshilombo Tshisekedi parce que ayoki ba conseil na biso et azali kolanda biso. Oyebi tosalaki no émission moko titilaki yango Félix Tshisekedi devant les responsabilités politiques et Bruno Tshibala la compromission ou la démission. Et réellement aujourd'hui, Félix Tshisekedi azali devant la décision politique. Les lois à comprendre que c'est avec l'IDPS, avec le peuple congolais, oyoye Félix akoki kozonga na kati ya IDPS, pour atelemisa ba membre ya IDPS, atelemisa IDPS, atelemisa peuple congolais, pour na mena to bandalite. Élément et liboso ezali message ya Félix Tshisekedi. Tango batindele mukanda et pas directeur des cabinets, Naemi, directeur des cabinets à Kabila, a comméli à lobby, madame et messieurs, membres des rassemblements. L'être wana ezali kolakisa manque du respect des partenaires dans le dialogue. Ça montre aussi l'esprit républicain na politique ya Kabila. Et Kabila azali na respecté na peuple congolais, azali na respecté na politique congolais, azali komona bango badinga ndenge babengaka na Swahili badinga. Alors one élément et liboso, l'être Félix a rappelé bango l'esprit républicain, le respect républicain, et a rappelé bango ce qui était dans l'accord, ce qui était dans le rangement particulier. Va supporter en côté zaki lettre réponse bombe ya Félix Tshisekedi. Voilà Nazali Kopese Longonya. Deuxième chose, tant que Félix Tshisekedi a sali matinée politique, a lobby na peuple congolais qui ça la marche pour libérer siège à IDPS et Kozala appel à Liboso. Deuxième action Kozala et ça a mis les alliés à Kobenga na Kabila. Kabila mi se trouve maintenant que non, peuple maintenant batelemi et peuple bazali prêt. Élément ya misatu ezali vraiment comment ba ridiculiser gouvernement ya Bruno Tshibala na parlement. Omoni ba yambi batouana na vumvela balakisi impopularité ya Bruno Tshibala au sein de l'opposition, au sein de l'IDPS, même manque ya confiance ya baoye bakokaki kozala bangiye na ye. Et même pour la non, Makambo et Bruno Tshibala tangi, et comment n'est pas inayete, et comment n'est pas stratégie à Kabila. Tous ces éléments-là, et puis si quand il y a Kabila, Kanda wana, il fallait qu'on réfléchir, et là, on est coquille, basa la pona, pour détourner attention à peuple, comme ma peuple, na communication mususu, pour na bangoba les Canadiens deuxième étape. Voilà. Ba élément oyo d'abord nazali ko rappeler peuple congolais que babosa na yango te bayeba ke source ya makambo na ezali oyo maintenant tokende na action ya ba évader ya prison ou attaquer à prison. Monsieur le journaliste yona ngai na ba landi nyonso ya congofrance.com bayebi ke prison ya Makala ezali prison oyo ezali sécurisée mingi bien gardé dans la République démocratique du Congo. Ce qu'on m'a dit, l'icolo ya bakwa ya prison wana ezaka na bagerit. Gerit wana ezali hôtel te. Ezali place ya garde sentinelle ne babenga na musa soda, azali wana kozinzila. Butu moyi bazali commissaire en changer pour na komona. Eloko nini koki commissaire approcher na prison, na eloko nini ko sala l'icolo ya prison. Gerit wana ezaka l'icolo na point ya 4 coins ya prison, ezali Grand Hôtel ezali intercontinental ezali esika nzinzili ya telemi na ye azolala te atelemi butu moya aza kotelema kosurveiller. Maintenant na baporte ezali na ba ceinture ya garde na prison ezali na service ya police, service spéciaux ya police, ezali na ba service ya ANR, ezali na ba service de renseignement militaire parce que na kata police prison ezali na ba personnalité politique, ezali na ba personnalité oyo bazali ko bangisa pouvoir ya Kabila en prison. Ce n'est pas n'importe quel endroit. Et place wana pour pas attaquer yango et pas un groupe civil, il faut civil wana azala bien renseigner que bateau bazali kuna bazali na bazana arme te ou bazana capacité ya kosala biso eloko te.
ou bien base à la connivence na bagardien oyo bayisi bango ke mukolo wana surveillance ekozala faible boya na mukolo boye. Voilà ba élément soki bato wana bazali na communication na surveillance bayisi bango ke boya mukolo te moyen ezali te, ça veut dire que armée na police na service de renseignement ya Kabila et lâché Kabila. Parce que ceux qui service de renseignement, la police armée, bah comme ils coopérer na population, ça veut dire que bazali contre, oyazali likolo na bango. Ceux qui zali bongo, ceux qui zali bongo te. Alors, bah toi na ceux qui bakei na mutuma kati na bango, population bakei na mutuma kati po babuka. Est-ce que bazali comme ça entendre tete et représailles kozala. Mais ceux qui représailles ezali te, ça veut dire que ezali en connivence na l'État. Alors, wana pona bango. Et ça et koki kozala impossible et koki kozala possible que population main vide et qu'elle de attaquer une forteresse gardée comme prison wana et ba attaquer yango na forme ba attaquer yango babuki bakoti na kati baleki na ba pavillon nyonso bakeko fongola porte centrale na clé. Est-ce que service oyo ezalaka wana ezalaka na moyen de communication te na ba état-major na bango pour ba envoyer rapport? Alors soki baza na ba moyen de communication te, ça veut dire que armée na police ezali faible, tozali na gouvernement te, tozali na service de renseignement te. Soki ezali bongo, soki ezali bongo te, ça veut dire que c'est la connivence ou c'est le plan préparé par Kabila. Wana ezawana. Mais soki ezali plan biso tozali pour un plan préparé pour la Kabila. Pourquoi toujours baningwa? Na kati ya prison wana tozali na ba prisonniers politiques nationaux et étrangers. Tozalaki na un prisonnier politique bazaki mibale de nationalité norvégienne. Batu wana bakangaki bango na 2013 na Kisangani. Et na trafic d'armes, na exploitation minérale, na biloko mosusu. Tango basio bango na prison, moko na bango abominde konaye na prison. Et il y a eu ba médecin, légiste norvégien bayaki ti na prison makala. Kota la mutu wana pour ceux qui babomaki. Ti lobiti mardi ou avant mardi, gouvernement norvégien a salaki demande te ya ba libéré Moutouana, basenga qui même été. Ezali gouvernement congolais n'est libéré et condamné à mort. Na prison, ba libéré mardi, ba libéré pour Nani, et azaki condamné à mort. Et Nani a libéré. Qui a donné l'ordre ba libéré? Ba libéré norvégien wana mardi, mercredi a commis n'amboka naye, mercredi ne ba yeko attaqué. Il y a quand même ba coïncidence troublante. Et Bissabiso, Ndengeni Bazo libéré un prisonnier condamné à mort. Il a été jugé et condamné. Or, na prison, Tozali Naba, condamné à mort, Oyo, procès n'a pas silate. Je cite Edi Kapend, colonel Edi Kapend, je cite colonel Alphonse Moutindo, je cite colonel Kunda, Cordon Oya Uti Kokufa. Bazali condamné à mort, procès n'a pas silate, enquête est silate, mais baza condamné à mort. Ba libéra bangote, ba loba ba sala immunité salama po ba libérer bango, ba libérer bangote. Mais norvégien oyo bakangaki condamné à mort, jugé condamné à mort et dossier close condamné à mort, ba libérer mardi. Qui l'a libéré mardi? Comme mercredi ba ya ko attaquer. Voilà tous ces éléments là. Maintenant, pour la nyonso wana, pour la biso tozali na tête ya Kolvake, ezali campagne, cabale, ezali opération préparée par le gouvernement ya Kabila. Na ba stratégie naï. Mais mal préparée. Pour la bango ba mona kike, lokola Kabila zo qui gifle na face du monde. Il y a investiture ya Bruno Tshibala. Oyo mukili mobidu ba moni na kati ya parlement. A dit s'attendre que parlementaire au bazali na kati ya parlement oyo opposition ba kobima. Mikolo bakobima bakozala côté peuple bako abandonné assemblée wana ezali légitime baza ko abandonné le kola Kabila Monique makambo ekomi komi sesere a créé un coup d'état de lui-même pour abimisa ba prisonnier
maintenant aya ko boucler Kinshasa abanda ko kende ko luka maison par maison ba évader à prison pour aboma ba militant ya ba parti d'opposition aboma ba militant ya IDPS aboma ba combattant ya IDPS parce qu'il y a kobanda ko maison par maison ko luka ba évader. Voilà opération Oana. Ça veut dire que lelo soki mwanda semi abundaki na basoda ya Kabila na ndaku na yi bakoki babimite na kati ya ndako lelo azaki na prison batu bayi na prison po bameme wapi ti lelo toyebi place azaliti na ambassade te abimi mboka te. Ça veut dire azakaka na maboko wana Kabila alingi asala Gideon kiungu Gideon mususu na kati ya Kinshasa na province ya Bakongo. Voilà notre analyse là-dessus, messieurs les journalistes. Ok, monsieur Mathieu Ilunga, to réfléchir parce que bateau basolanda biso baebike na kati ya congofrance.com na émission oh les grands duplex to réfléchissaka, to analysaka et puis to portaka quand même solution na ba question oyo ya ba congolais ba mitunaka. To réfléchir mukie batu ya ne mwanasemi baye selon les ont dit baye babwaki bandike peli moto bat bakimi prison makala na kasu na prison omususu ya Bakongo eza nini prison Kasangulu batu lisusu ya ne mwanasemi bake na prison ya Kasangulu babwaki lisusu ba bombe 90 prisonniers babimi lisusu. Est-ce que ezali stratégie nengotoloba ya Joseph Kabila pona a distraire makamtomona ki na parlement ndenge Bruno Tshibala baboyaki investiture na ye comme étant premier ministre et puis stratégie à référendum parce que il faut normalement na makambo boye ceux qui insécurité et ça na kati mboka moyen ba s'enrôler au kozalate ceux qui sécurité zali insécurité ça na mboka moyen élection et salima et kozalate ti ekomema dossier au babenga ka référendum et ça les référendum et salima pour na Joseph Kabila atika la lisusu na pouvoir tang mulai tokolo bake eza stratégie il y a majorité présidentielle pour la Kabila atika la seko na seko ou le quand même Mobutu. Merci beaucoup monsieur le journaliste Didier Dipumba. D'abord ngai na benga ka lisusu majorité présidentielle parce que majorité présidentielle ezali kobima au sein des élections. Ba élection et salami entre parti où ils soutenir président na balie na bangonde bakosa la majorité na kati assemblement. Or les mandats parlementaires étaient sili. Mandat ya Kabila, mandat constitutionnel est sili. Et majorité zawati. Il faut ba congolais baeba d'abord ko changer langage na bango. Toza na majorité te, tozali na club des amis, groupe de bandits, oyo bazali komi benga ndenge balingi, mais ce sont un groupe de bandits qu'on peut appeler les Kabiliens ou des Kabilis. Dans la majorité, quand on parle de majorité présidentielle, c'est la majorité qui sort dans les urnes, qui se compose suite aux urnes. Et or, le Parlement est illégal et légitime parce que le mandat constitutionnel n'est ici. Voilà. Voilà les acquis pour l'appellation. Maintenant, vous allez confirmer que les stratégies, il y a Banamike, il y a Kabila. Et Zabongo. Parce que ceux qui ont acquis mandat semi, tango bakangi manasemi avant de attaquer objectif il faut bien s'organiser bozala sur une territoire quelconque ce qui doit pas que Bakongo ou bien peuple ya Bakongo ya manasemi ba komi na rébellion ou bien la révolte contre pouvoir ya central ya Kinshasa que Bakongo est dans la maboko ya bato ya manasemi wana tolinga tolo bake iko dimisa leader na ye po leader na bango po ba mema na bastion na bango ba renforcer combat. Or bato manasemi ba na base te bazali na territoire où baza ko contrôler te lelo ceux qui ba bimisi manasemi ba ko kenene wapi et cause de la force politique nini ezali insécurité ezali kaka plan ya Kabila on a aloba que non insécurité ezali tokoki ko enrôler
batute parce que tozali na 2000 4000 ou 5000 évadés de prison tokoki ko enrôler batute tokoki ko sala eloko moko te insécurité totale ezali calcul ya pourrissement ya situation na ko prolonger Kabila. Voilà ce qui est là. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, le vrai problème, c'est que Ndenga Koloba, que Félix Tshisekedi maintenant a compris les choses, a tellement pour maintenant de définir l'opposition. Pas de partenariat, d'abord opposition. Bazali comme ils s'opposaient le corps na Kabila, comment Toko Bandali, parti par parti politique. Il faut partir dans le parti politique et ils ont la responsabilité et mobiliser base na yango. Chaque parti politique d'opposition, jamais regroupement, jamais ndengeni parce que maintenant tout le monde l'alliance salamaki, tout le monde qui va plateforme salamaki, tout le monde est résultat. Maintenant peuple alingi yemoko azomusala. C'est pourquoi je remercie beaucoup Félix Tshisekedi pour la parole na yena discours na ye ya matinée politique wa salaki. Ok. Félix Tshisekedi face à Nemwana Semi Nabaje Oyo Joseph Kabila Azosala. Est-ce que Félix Tshisekedi azali proie Oyo Batuba ciblé, Oyo majorité présidentielle est ciblée pour déstabiliser IDPS pour na elongola IDPS na kati ya République démocratique du Congo et que Joseph Kabila atika kaka na ba opposant neti ba Olengankoi neti ba Nemwana Semi na ba gêné wana azosala ou bien na batu misusu mpona kofandisa sikoyo Kabila en place aumela musika. Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste Didier Dupumba. Tosi tosololaka nayo tolobaka ke Félix Tshisekedi azalaki prise dans les faits de deux individus. Bitumba ezaki koleka entre Kabila na Moïse Katumbi, Bitumba ezalaki sur base il y a bas minéré, sur base il y a finance, il y a contrôle de la finance et contrôle des minéraux, sur base il y a bas intérêt économique il y a Congo. Félix Tshisekedi bazaki ko utiliser le col à bouc émissaire, le col à marche-pied. Maintenant qu'il y a comprendre, maintenant il faut habillement Nakata Bitumbaana ami s'organiser avec le peuple. Lui tout seul avec le peuple. Lui tout seul avec l'IDPS. Lui tout seul avec les membres de l'IDPS. Pour maintenant avec le peuple, Toyebako sujet cible ezali Kabila pour na tokenene na bu. Maintenant Kabila ebi lokola Mwanda Semi azali peu populaire, mais en entre-temps a collaboraka na Kabila akoki utiliser ye pour na ko affaiblir dynamique citoyenne oye koki komema na combat ya ko déstabiliser ye et amené par Félix Tshisekedi na ba opposant mususu. Nde yango lelo ba jouer rôle wana po ba bimisa Mwanda Semi po na ba détourner attention à peuple. Maintenant il faut peuple atikala vigilant et Félix Tshisekedi azala vigilant a mis s'entourer na ba vrai stratège oyo ba koki ko analyser calcul ya Kabila ba analyser pe positionnement ya Mwanda Semi na bato ya Mwanda Semi maintenant koyeba ko mettre en place ba plan ya bien ya ko cibler Kabila na ko pesa ye coup fatal. Voilà ce que je peux dire, c'est-à-dire Kabila azali ko jouer pour na ameka maintenant ko distraire na ko déstabiliser le refus de coopérer de Félix Tshisekedi. Ok. Monsieur Mathieu Ilunga, total d'articles ébélés sur la situation politique ya RDC, total ipena ba chaîne misusu internationaux, nde balobeli makambo de kanakati ya RDC, mais ministre ya garde des Sceaux oyo azali monsieur monsieur Tambwe Mwamba, Alexis Tambwe Mwamba, c'est ça, hein? Ouais, ça monsieur Alexis Tambwe Mwamba. Tout le monde a qui réponse naïe par rapport ya batu ya ba prisonnier o ba s'évader alors bien que bateau ba zone di maté que eza ni Nemwana Semi ou des groupe ya Bulgaria Congo baza ba idiot. Est-ce que responsable oyo oyo azo représenter quand même image à pays à tenir ba propos ya bongo
à l'égard ou bien à face du monde? Oui, c'est vraiment un ministre minable, ministre. Tant que Batu, bazali ko analyser, na comme se poser des questions des idiots, il est azali minable, na ye na mende. Na lingi na yebisa peuple congolais boy. Ba bien que Alexis Mwamba na mende bazalaki ba maillon ya RCD Goma. RCD Goma ezali rébellion rwandaise. Ezali armée rwandaise. Et l'Okouana est yaki pour la déstabiliser Congo. Et Alexis Mwamba Azalaki Nakati, il est parmi les maillons, il y a RCD Goma. Mende Azali parmi les maillons, il y a RCD Goma. Bango Batouana, Bazali continuité, il y a déstabilisation, il y a Congo. Quand on va peuple congolais, Bazako Bossane l'Okouana, Ezali Kosa la Bisopati Mingi. Tala na chaque gouvernement, Alexis Tamomamba Koki Kozangate, Mende Akoki Kozangate, Rubewa Akoki Kozangate, un jeune Serafi, Bakoki Kozangate. Je cite ces 4 personnes-là. Dans chaque gouvernement, tu verras ces 4 personnes-là, Bazali. Alexis Tamomamba, Mende Omalanga Azali, Razias Rubewa Azali, un jeune Serafi, Azalaki. Président ya groupe armé ya est ya Congo Oyezalaki partenaire ya PPRD Oyezalaki partenaire ya M23 ya RCD Goma Serifi wana azali utu rwandais mais droit ya Kabila et ya Kagame na Congo lelo azali toujours dans le gouvernement. Ça veut dire ces 4 personnes là bazali misu na continuité il y a contrôle ya Congo par nos agresseurs Rwanda na Burundi na kati ya Congo et tant azofinga batuba idiot mais bango bazaba minable. Ce sont des minables ministres. Voilà ce que je peux dire. OK. Monsieur Mathieu Ilunga comme na presque na fin émission na biso les grands duplex les grands nakati ya Congo France.com to le bela makambu ya République démocratique du Congo 100% Congo. Est-ce que eloko nini Joseph Kabila azoluka na Congo? Est-ce que Ezapo a déposé et puis asala ba faire ni misusu tranquillement? Est-ce que Ezapo a oumela na pouvoir ou bien est-ce que Eza a eu le successeur na ko remplacer légalement pour na aye bape ko sala pe makamne mususu? Non, il faut moi dire que Joseph Kabila azali kamikaze na Congo. A dit que il a déjà tout perdu, mais ou bien Akufwa ou bien Akima. Mais pour atika akotika te parce qu'il y a des soki atiki bakolanda ye soki atiki peuple bakotika ete maintenant azali na ye au bout bozomona comment Joseph Kabila azali ko changer bozomona comment azali ko respecter même te ba peuple congolais na utaki kotanga lettre kolobela yo lettre oyo na emi atindaki azoloba monsieur et madame de rassemblement. Lettre wana est que zali lettre na esprit républicain na kat non ezali lettre ya ba idiot comme Tambo Mwamba yemoko alobi des minables congolais de vraiment oyo bazali ba sous-traitant oyo bazali na respecter na bandeko na bango. Joseph Kabila ninga azali wana azali déjà vomi par le Rwanda, vomi par les Américains, par les Occidentaux, mais pour naïe et tigale kaka ou bien à Koufwa parce que azomona ici musu sezate. Ça veut dire que azali ne loko mokote parce que ce qu'azali n'a besoin ya kozala kotika la lambomoyi ko continuer vie naïe autrement mais encore répète ça qui est là encore il va qui kaza la président qui na élection à kotika la azala sénateur mais pourquoi a torpiller encore wana na Rwanda ezaki na arrangement particulier les aki koloba 18 ministres ya rassemblement 18 ministres ya majorité na 16 ministres ya opposition signataire ya OIA. Mais pourquoi batrupiller yango na kati ya arrangement particulier balobaki 54 ministres mais les autres ont 59 ministres et où tu vois
Et vous voyez que Joseph Kabila n'a pas besoin, il y a que Azala na Kimia, Azala besoin de Abima, Amoni Asasuki, Omoni Tango Mutuasuki, Akomi, Nenga Babenga na Swahili, Mwende Bazimu, Akomi na Mutu, na ye Alingi, Azoluka place na Kokufuela, c'est-à-dire Akomi Kamikaze. Ne makamyo subozomona. Ozomona opération, il y a bakende ko attaquer prison wana. Miti na bango ezalaki po baboma bato mususu. Et baboma neti ba Edi Kapende, so ba bili banda baboma bango, baboma bato mususu. Ils ont échoué. Maintenant, bazali koluka eloko mususu. Miti ya Joseph Kabila, ezali ya koluka successeur te. Parce que soki alinga luka successeur, alinga kaluka yango, akor repesa ki etan, akor repesa ki tout, asali yango te. Lokola asali yango te, azali na besoin ya koluka successeur te, azali besoin ya kotika la sénateur à 8 heures, azali besoin ya kozala ex-président te, et manœuvre ya Kabila ezali, ou bien akufa, ou bien atika la par force. Voilà l'état d'esprit à Kabila. Ok. Donc, comme nous avons émission, mais c'est Mathieu Ilunga, tu évoqué ou bien tu réfléchis, tu analyser la situation politique à Congo sur prisonniers, s'évader dans la prison Makala, tout le monde à Kasangulu. Même opération et Salami na Kasangulu, tout le monde Bruno Chibala commence à qui humilié na kati ya parlement pour na investiture naie, tout le monde stratégie et belé et zo salima na Congo, tout oti ko développango, to bi ki makamweza et belé ya koloba, mais sikoyo monsieur Mathieu Ilunga to comme na suka et loko nini dernière moni no ko koloba par rapport à la situation politique na kati. Il y a une émission Oyo, les grands duplex, les Kanakata Congo France.com et c'est Mathieu Ilunga. Et là, on a coquille Koloba, il y a émission duplex, il y a Congo France.com, et Zali, Kosenga, na peuple congolais, nyon so bazala, vraiment vigilant. Et vigilant, na zo senga na ba homme, vraiment homme politique, et il y a opposition, il bazali réellement, ba opposant, tout ça, on a toye, ba koluko analyser, ma stratégie il y a aussi ça na Kabila et ma stratégie on a tout le cas yango collectivement tout le cas ngo lisusu na distraction te parce que accord oyo à Saint-Sylvestre et la kisi état d'esprit à Kabila na groupe ya bato à Kabila alors et la kisi pe état d'esprit ya bato bazana ba intérêt na bango personnel ou économique maintenant c'est à nous le peuple congolais na diaspora congolaise doit apporter des propositions le quoi la tobandi kosala yango et kosolola mais félicitations mingi na Félix Tshisekedi pour na retour na ye au sein mena IDPS côté le misa IDPS debout côté le misa ba membre IDPS côté le misa militant IDPS côté le misa ba combattant IDPS pour na mena tobanda vraiment vrai lit sikoyo nde abandi la liste d'opposition. Liboso azalaki nanu na chemin ya kati ya liste d'influence. Maintenant a commis na kati ya opposition a tellement en tant qu'opposant. Maintenant il faut tobanda. Mais pour la kobanda yango, il faut que les contacts se prennent. Que Félix a entouré na ba stratège. Oyo ba kwa négliger comment nous allons faire des choses. Et surtout peuple congolais totikate. Et l'eau commis se répéter, ndenge salamaki na tango Mobutu aza kobunda na conférence nationale na opposant afdela ekokota. To permettre l'eau koanate. To zelate l'eau moko zoya o ezala na Angola, ezala wapi eya sans que ezala koni par le peuple congolais, par les opposants congolais, ezala travail moko ko salama. Parce que après les yaki, to bineleki yango to kanisa kezaki libération, or ezalaki domination. Il faut tous à la vigilance. Voilà ce que je peux dire au diaspora et au peuple congolais dans son ensemble. Ok. Monsieur Mathieu Ilunga, un expert sur la situation politique du Congo, un intellectuel, un monsieur vraiment intégré dans ma communauté surtout la République démocratique du Congo. Et les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur, monsieur Mathieu Ilunga. C'est un analyste Oyo a travaillé dans CongoFrance.com pour analyser sur la situation politique parce que Asa expert dans la matière. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Ilunga, pour un passage dans l'émission Les Grands Duplex. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste Didier Dupumba. Je remercie toute l'équipe de CongoFrance.com et je remercie aussi tous nos auditeurs, que ce soit
du Congo et à l'extérieur de la diaspora congolaise. Merci à tout le monde. Ok, merci, au revoir. Au revoir. En France,